eloko na koloba edi de image film we continue kaka frapper bango na film no image Panza Sango ya Congo edi no image 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 yanga motema na pesa tour du monde edino image yanga motema na pesa Anise Ndombasio mbote mingi na balandi ya www.panzasango ya Congo autrement dit Panza Sango Bilili yambo ya kobanda masolo na ngai boyebi ke na pesa ka mbote na baye basungaka mingi www.panzasango ya Congo financièrement et moralement. Alors to kobanda liboso na réalisation to na JC Mwanda inde asimbi réalisation Panza Sango ya Congo. Koleka na JC Mwanda to mona bongo Patrick Malwavengi babi Global Express agence sala makambo na Paris otindi lelo ozulobi. Vraiment Patrick Malwavengi azabongo na 25 Curie Léon na Château Rouge. Azalaka yi moko te azalaka pena chouchou na tatila oyo amesana kolatsa mingi edino image Panza Sango ya Congo. Andra Dalouye pas azalaka aussi. Igor Balou simple mebo. To traîner mingi wana te na pena baye oyo basalaka na ngai comme étoile d'amour, top modèle, des longues jambes. Tu as Tania Bayo, tu as aussi na Epimisamu et Diamataye. Vraiment, les lots, ils ont surprise à mon nez. Dans un artiste où il y a CP Sabiso à Paris, awa. Dans le bon a été, mais le bon a la plateau à Panza Sango Congo et Combo na Zali Bongo, Gilles Aimé. Gilles Aimé a aussi la disque nae. Lilo also présentango na balandia Panza Sango Congo pe na balandia mokili mobimba ba mona disque nae po za artiste lokola artiste nyonso abetaka nyonso ba rumba et na kati vraiment to tarder te place wana toujours à m'inviter na biso bonjour Edino to pesa ta mbota loboko po ouais si ça va ouais kitoko ndene ka bien très bien moi makasi po ba Hollanda yo et ça là ba moi bien quoi ouais alors Gilles Aimé ngala mesana komona yo oyembaka mingi na vie na biso popo lipo oyembaka mingi kasi nena ebana mwa biographie na yo siko carrière na yo ebandi wapi ouais bon nera ezalaka biso nyonso touta Afrique tobana ba orchestre amateur ya Afrique ba groupe amateur oui ba wana tokoinsiste trop te mais professionnellement pendant ne tolobaka carrière professionnelle nasali yango mingi na Paris po na ya pe mwa kala ça fait combien de temps ah ezakala bon tous les kala on ba titre wana tolinga yango te ça va moi na poto kala ouais alors ya leluti ba série biso temps tozala na Paris ba groupe ezalaka penza ba te groupe ezalaka Orlis Mabele na Diblo Dibala basala loketo donc yango na on a intégré groupe ya loketo bon album mususu ezala na pe ba titre na ngana te ya dossier X. Après, vieux Panzanagi, Diblo ke nanga munaye, Orlis Mabela Tikali. Après, on a rejoindre Diblo Dibala, tout ça, les 3 albums, tout ça. Tout ça, sous Moko Yaye, Mikolo, maintenant, et Bimite, wana, tout ça, il y a des varios, des varios, Jacob, oui. Naba Stino Mubi, naba vieux Niboma, on a des albums à vieux, vieux Diblo. Mais n'a participé à l'album Ebele. Il y a John Olo Yasuka n'a participé qui a Ingara Famento. Album Souto Sala Madilou, il fallait Ozala. Les agi parolier moro à Sangisika va chanter. Oui. Les agi Madilou, Ngai, Doudou Kopa, Extra Musica, Elba Top 1. Bon, nous sous référement album Ebele, Clochard d'amour. Il y a Afomo Kofi Ayemba en fait Oyemba on a voilà album nous on Oyemba na kati si Zebele soto bandio tango donc des Ebele oui donc on a collaboré avec artistes Ebele na studio pe na scène ouais donc album sona ebimité Robima oh ya petit nanga Roli Mayemba on a participé à banzembo Ebele nzembo soto sana Suzuki bon disque banzembo Ebele hein. Siko na kolingana yeba na yo kata mwa morceau moko o ezo laksa ke yo yemba na bango n'importe quel artiste yemba na ye
eza mo ba chanson mo phare que yo yema na kati wana ke oyo Si, to ko yeba lemso to yoka mungongo mo boy mais to yeba tele ke zala kayo ouais non bato ebele bayebaka te ke nga mais kana nko mais quand c'est ça balanda para sama Congo nga préféré tolobela nanu album oyo te mais oui to lobela ngo to lobela ngo edino na préféré tolobela po on est en actualité bon tozonga na biso wana bato bakoyoka ngo ouais bayeba nango quand même album oyo 180 jours bana va participer ndeni to sala mpo yango neza penza actualité vraiment bon nena basuko Jules Aimé artiste na biso to ye basuko yo to sala CD o to sala album na yo est-ce que to ye bana ba contribuer et puis au sala ngona moyen nini yo moko to ozaki na producteur po ba producteur ba comment bien passer te bazala lisute le producteur bazala lisute comme yo moko artiste au financer plan na yo tant muso roloka distributeur après mais vraiment studio ti marmino ceci là to bunai na ngora ndengwana bunai nango ezanga mbote tezanga munene yango siko promotion ezo senga ke bo soutenir biso ouais yango vraiment na big edino rotika ngate donc voilà un peu quoi mais bato onengo tuni ba va participer donc na chant Alain Pela oui Serge Mabiala Luciana Pichen Masananga Papintoya Ziko Timba j'espère na obo sanate Elba Top A Vieux Joski Kiambukuta donc oyembi pendant na mikolo si na mikolo bandakala nasi babiloko ya lia weza ba mosomo ya otoko lupete ya teno yo ka ngote meloko yo ke na disco yo calmement oui na ranti prochainement tant to kuta na yo ne repesa nga eko ya banzembo ya lia ouais mais to bossa na pe bato asimate po mingi to lobela ba chanteur na sima bato ba participer pe bazé belé japonais abetaki vient na Diblo Dibala abetaki Popolipo Beniko abetaki Fofo les collégiens Flavien Makabi Patibas Michel Bass Zino Banombele Yazino abetaki batterie Juju Chien Simolo bonne animation CNN Alligator Apocalypse petit nanga Sangoku na Océan voilà et bien là battu surtout wana siko côté ouais gratos to ouais qui Oliveraki baza ba musicien professionnel roya oyembelo gratos te atakutu ata moko taki na motema mama a aider ndeko na ye non mais il faut reconnaître quand même le Kamoro oui mutu penda na roloba ke ayaki gratos te nani Tripason raya Tripason pa yembi oui Tripason na bosangi kutanga epo bitaka bunga na circuit ngala bika koma inaibika koma le ba côté mususu ouais mais quand même biso na mukili yake ndeko tanda mais yoki quand même mawa ayeko aider ndeko na ye ke ye penza donc sans le cacher Tripason ezate ke sala gratuit non mazali pe ke mukolo wana ezate Tripa ozwango ata sima c'est azeli asali na epeta sima pas zui donc hier ça la trop na album mais les autres faut que mbala moko solo ga neni bon pas ko le minanga za bon solo ga tanga ko ya système ka direct musuku les arana on ko invité mais libéré na mais bon c'est normal nga peta on a ba studio bato za gratos te ouais za musala donc eza effort ya mutu motoki ya mutu inspiration mayele na ya bimisi donc il faut qu'on récompense ngo quoi siko na moment to komi siko album c'est bimi ouais distributeur ali to déjà producteur non tozo bunana nango mais na niveau quand même na reconnaître que James Gas mutazo distribuer en Afrique ouais yepé donc na niveau production pas mais est-ce que au contacter manena Nzimbute mais c'est Borel kosi malto yepa linga makamboti mais c'est kosi malto yango tita elo kongo yango te mutunanga mais bon pour dire vrai oui ouais monsieur Borel a yoka babiloko avant bima mais normalement chambre ezaki na kati donc ya ki alobi bon so na kota makambo champ phare wana 180 jours donc changeant on a nous comme on a comme monanga donc turbo maté mais siko vous changez qui ont été te moyen changeant on oh là là nzembo solo la bien moi dit donc voilà on za ko solo la té donc on za penza donc eza histoire vraie donc histoire vraie donc
bachangaka yango te. Donc monsieur Borel arataka boro mpo na kaka te mais tocollaboré na ye tocollaboré na hein? biso mutu nanga monsieur Borel mutu nanga kosi mal to kotika ndeko na yo te ndeko na yo azoluka basoutien aluka neti bato lokola bino fo boza pembe na ye mpo tala album kitoko na ndonyoki yango te mais tala kaka coffret nango déjà ezolakisa minaki eza eloko moko bien vraiment kosi mal to eloko yango vraiment kohésite te ya komona ndeko na yo abi déjà ke oza motu na ye monsieur Borel aza motu na ye aza kutu komona ata na nzembo eza te na libanga ya vocal oselezi na bosanaki selezi no motu nanga liso na vocal oselezi no asalaka atikaka ye vraiment aza merci vraiment balanda 3W pendant sango Congo étoile d'amour top modèle Diamant taillé et puis Misamu et Tania Bayo vraiment album la bino yango yo hein album la bino yango vraiment bo hésiter te na poto na Europe ba kozongo wapi voilà ils sont partout hein ils pas Diego ils sont pas ya Saint-Nico ils sont pas Henri faut qu'on tape Fnac à partir de la semaine prochaine ouais on tape Fnac Landia 3W pendant sango Congo boyoki album ezotika mapa ya Diego ezotika ma partout ezoko taper Fnac vraiment bo hésiter te bo consommer yango et ça la bino bien bato bayembia wana si bato bakombo o boyebi o bayemba na biso na Paris pe na mokili mobimba bango ne bayembi na kata album oyo vraiment bo hésiter te az artiste na bino mwana mboka boyoka yi est-ce que tokoyoka ta moi Osi yokama tetenya motema nanga eteni mosusu otikala pe mabomoyinga lelo lisusu osakapare na baponse nanga kardiaka akufaka kaka na sangwa mawa te ata nexe akoseka yengo yao tokoyoka ta moso moko na baartiste oyo mpenza yo oinspiraka epuis mingongo wana oza nango wana eza mingongo ya bato ya likolo na bato ya likolo nyonso bagrand okosa te moloko moko te ya grand moko boye mpo esa mpe balandi ya panda sango kongo kitoko bagrand baza ebele oyo olingaka koyemba mingi kadima tala balingi kokunda ngai mobesu nazali nanu kopema nanu nakufi te kadima mobali akabi ngai kado na bambanda nazali nanu na mai na nzoto elenge oyo baza ebele donc nakozwa mpe mosusu te ata bajompo ata balai ata badon mekana mwa lai mokeko propose nzembo nao nayebi nani osala mwa eloko mwa lai ya moke karine foloko olanda yo ngana leli yo mawanga iseyongo mwana mama tokanaka ngai na yo sheri tokobala nanga tokanaka ngai na yo sheri se mariage opete na mosapi ona ndako ya nzambe malangwa ngana leli yo mawanga iseyongo mwana mama balanda 3W pendant sango Congo boyoki azo démontrer babiloko oyo aza capable de sala yango asali lai obi lai eza na bato mingi bakokaka ye te mais yo quand même omeki kosala eloko ya lai esali yo ndeni ntango oyembaka lai esalako ndeni ouais te wana baza bagrand donc ntango ozobanda barepère fo ezala donc fo ntango oyoki okoti masolo oyo oyoki nanu mutu asala nini mutu asala ntango oremarke bato oyo basala baœuvre donc faut s'inspirer na bango oyoka sikoyo nani mpenza apesa goût ya kosala miziki en tant que bachanteur na carrière na yo non mais biso artiste nini apesa oza kokanisa mingi nani koyemba lokola nani bon donc nga mpenza mutu so nakoloba mutu afongolanga voix mutu afongolanga voix eza Niboma parce que tango naza koyoka banzembo biso nzo tozalaki na biso bafanatique balita bembo bani mais wana oui po mutu wana kosakana te donc na niveau spectacle vie ona soka telemi na podium akangi podium akobina lokola nyoka danger mais tango sikoyo tokoti masolo yango donc nga lokola nakoni kosala tierce c'est-à-dire baegi wana mpenza likolo donc mutu aza kosala baegi
Guy wana penza donc ni boma non vie wana et ça a plaisir pour tourner to yembi na ye bon to yemba déjà na ba concert mais na disque penza ya Dible Robi Magalate ah oyemba na veni boma ah oui na ba concert to beta mais na disque penza c'est la première fois donc ça a plaisir na sens que vie wana ba voix na ye muté fongolanga penza tina koma osala ba gi wana ba tierce wana ba exercice wana ouais naza kutuko à l'époque naza voye baté parce que Bela toza voye barara les deux frères Soki le roi na yebaka voix ya Soki Vangu asara deuxième voix na roka likolo naza ko kanisa Soki Janzenza Soki Janzenza pa ara deuxiémiste ok voix na za ni bon mais naza voye baté donc naza ngata na ko na lo baké nazo meka voix ya Soki Janzenza nzoka yake ya Niboma de ya Niboma ouais viens nga sora Rolanda ngo vraiment merci pour ba yango ba benga ba mettre à distance mais na landa nga pe ba monsieur belé ba Debs banani tout ça même toi fongola nga penza pona ko ba tierce wana za Niboma ouais ouais donc na ba biloka ya Debs ilo ni za ko sepisa mingi te belé VDP ça sera biloka belé Tati kone, tati un César, nayo, na miti ya boile na zoto. Oh, malheureusement, moi, beaucoup écoute à Guipé. Et ça, c'est moi qui est lourd. Et puis, c'est moi, pour la vie qui est ndagame. Et puis, c'est moi qui est lourdeur na fois. Mais, bah, tu vois, biga. Si, balanda pendant ça, Congo, vraiment, te tardé mingi awate. Bon, mon artiste nabino, artiste du moment, artiste oyo asala. Carrière à Moulaï, à Yemina ba grand. Mais l'ilopé, à sali CD nae, yango yo, en tout cas, beaucoup consommer, yango, beaucoup hésiter, de comment si on tourne dans la minute yo, beaucoup hésiter, beaucoup consommer CD oyo. Vraiment, na kosenga pena ba site mususu, ba meka kokuta na pena yo pour la promo kaka. Ba bi promo c'est important. Oui, c'est très important. Ouais, surtout na bino ba artiste. Très important. Ouais. Sur l'album, namoni titre phare ali 180 jours yango 180 jours. Ah bon siko na ba titre na zomona wa là na zomona ainsi va la vie ouais to koyo kata moi extrait ainsi va la vie Yawe yo meyo lobaka mobali ali na motoki ya elongi na ye est-ce que yo mi ponela Bae basengeli kozala na bomengo basusu ngai te ponini yangali futa seko ya kwanga ya kolalela tongwe kotana kaselongo na makambo nanga susi tout le monde a 10 titres awa na 10 titres on a tous les titres Aimé Gilles compositeur. Ouais, pour somba kito composer yo. Bon pour ka to lobela makambo te banzemo ebele pe bima za ba œuvre nanga. Ya solo wana. Si pour lo barate. Te bon eza na tina te yo pe si ma. Eza pe latina parce que na moment oyo ba artiste mingi ba ozanga banzembo ba luka pe bato oyo bakoteka bakopesa ba banzembo ba yemba. Te na pesa ebele na pesa rapeti siko. Mais bon wana eza ngo omoni soko pesi muntu eloko. Olobi asi abimi na ngoyo ya eza lo zo ngo diembela na sima tezaka déjà ta ba ondima te mais on dirait ngo diembela na sima na bonga na ngina diembela na sima mutu te mais batunde ba yoka ba œuvre nenga na sali bon voilà quoi les navigateurs ouais les navigateurs ya Dodem Voici nzembo na imela Dodem Voici a Rosala biso le 29 hein ouais a Rosala torbeta nzembo na ye Aimé Gilles na zomona awa oui une invitation pour la date le 29 juillet na salle na biso ya Sika l'univers des artistes 92 rue du docteur Para invitation yango l'invitation oyo et puis na date il y a le 29 ona oyebi ke eza na ba soirée pe belé est-ce que yo tango pona ki date oyo ozo risquer te ke date yango pe etombe mabe. Non, le 29 naza sir benza. Wa sir na yo. Donc naza sir parce que na otangelo bato Joe Merick e kumbo azwaki 5 lelo. Lelo a bendi déjà 5 billets. Oui. Narcisse Djempo abendaki kutu donc ba Serge Moupa. Donc naza bato déjà rien que donc na on kutu mais bato kaka yedi je yela pesa na 10 na ya na bato nanga. Vincent Weti c'est dit leader et batete là. Vous comprendre nani Jacques Komba
Aozala, Jacques Komba, la haute intelligence de la diaspora. Et bon, Igor Balou. Si, mais donc à Rosangate. Donc on a sûr que le 29, oui. On a habité la place Moussou Sogi, Baroso Batsu, Barosa Lampia, Kawana, Maramnangate, mais on a habité non, on a commis semaine pour semaine dans notre mais donc niveau. Parce que n'a joué en face na yo, en face na yo, ça fait makama mine ne paye les Kawana. Mais le 29 pour les 4. Yo ne muturoza la siko, la image. Toke kuna, to sangisi tali la longi. Non, le 29 pesa makambo. Ya makambo hein. Ouais, je salue Jean-Guy Nembunzu. Merci pour notre soutien, Jean-Guy Nembunzu. En tout cas, vraiment Maramoza, Valentine Fambi, maman présidente. Derrière makambo, derrière invitation oyo, bana sima. Pour ba soutenir. Non, on a faux perso. Donc ça là on a faux perso na yo. Faux perso, mais c'est quoi ba master, ba staff, ba nini. En tout cas, bah soutenir, bon, bah ouais, bah. Si on a vraiment ça, est-ce que au ça la bureau mon côté, au ça la moi bureau mon pour bah ma comme ça tambula n'enga bureau. To lingo za la kaga indépendant, au ça la kaga n'enga na moko. Au moment où tu as charge. Te na kasi mo natangi ba comme mususu, ba Vincent Weti, ba Jean-Guy Nembunzu, ba Bobo Newman. Donc baza donc bateau ba soutenir Chris Moulin le prince de Drancy. Oui. Donc bateau baza ebele. On va soutenir donc pour le soutien en tout cas soutien ça. Ah soutien Ali. Ouais, soutien Ali dans le boss on va tout me soutenir j'espère va rupa. Ouais, donc soutien ça. Côté wana y a pas de problème. Merci to comme na suka masolo na biso vraiment na habité to retarder mingité pesa ba du programme so beba rejoindre yo et pour la date le 29 on va peut-être dans autant date adresse en bien te yo ko préciser sur date adresse en bien dans l'heure. Ouais. Donc événement ils ont le 29 juillet 2017 donc le 29 juillet donc masolo za awa na l'univers des artistes. Donc il y a l'univers des artistes 92 rue du docteur Para 93 230 na Romainville. Donc masolo ozala wa pona okoma awa expliquer votre pona okoma awa na l'univers des artistes bon kokoma ndenge nini pour ba rejoindre yo na soirée na yo. Ouais bon bah ouais GPS ba otia GPS na bango mais sinon bah ouais na ba transport bata bakulu bazali hein. Ouais donc soit ba qui est en arrêt Keno. Oui. Bazui bus 100 donc sur bazui 318 ba qui est en Chanteloup arrêt Chanteloup bon sur bazui 145 Dori ba qui est dans le bus Dori et ça on va pembeni vraiment. Ah ouais. Merci Balandia 3W pendant Sangwa Congo to comme na suka masolo na biso na osenga dernier mot na yo comme ça to na moi ba dédicace na suzana batu ya robengisa na jour ya le 29 ko bengisa ba poto si sa émission na biso. Ouais donc batu sur staff feeling wana ba staff na ngai Noisy le grand donc ba Gildas Kodia ba Boris Bina ba Serge Sepenit ba Jean Gandou Big Boss ba chef Seba ba Roland Kololo ba en tout cas belé vraiment soto bitotanga ba onyo. Et bon muke katanga. Au ben c'était si yekutu kolesika ozala. Ah ozala. Ouais. Donc pour nous on a pas de problème mais le 29 en tout cas Zaki cité. Ça va inda. T'es Zaki cité mais wasir na yo. Oh bat ba mona. Merci Balanda 3W pendant Sangwa Congo masolo comme na suka vraiment na opesa mbote na ba basunga 3W pendant Sangwa Congo. Déjà la réalisation toi qui na JC Mwanda Jean-Claude Mwanda Lele ndeka boyebi to na ba Ali Sala to na ba étoile d'amour de longues jambes top modèle to na ba diamant taillé to aussi na Epimisamu Tania Bayo vraiment Guilain Kafuti ozana biso longo ba basunga toujours pendant Sangwa Congo maman Irene Bengazi ba bon voyage passe bon séjour Chouchou na Tati là Mbuta Lombi Anastasie Lombi et puis maman la biso ba couleur Élysée ba couleur ndezalaka ka vraiment mingi ya kolobeza na ngote muke katanga aussi azana biso longo asunga toujours dit nos images pendant Sangwa Congo atika ka été vient la biso seske molenga isika to alio place ya biso ali bongo na rue du docteur Para oui rue du docteur Para et pas vient la biso seske molenga et puis dit tolia kanta papa et dit awa na rue du docteur Para vraiment boya ka belé koto yo babindu lebetaka chaque biso to beta chaque vendredi na makutano événement mususu mais samedi mais vendredi bon makutano avec ya Polipo Flavien Makabi Fofo les collégiens mais na bosana te wa bariclé
Kadi Kadima Salami, Jean Lubanza. En tout cas, vraiment, Baozana Bissé Longwa, le 29. Le 29, Baozana Bissé Longwa. Merci, 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 Tokom Nasuka, merci. Maman Mireille Senga, nga la bossa la dit, eh, obi que l'autre, voilà, yeto yete. Maman Mireille Senga, vraiment, place Ali, na peso ba gros bisous. Wana mère na peso a Katia, a yebi place masoli banda. Maman Mireille Senga, vous me là, vraiment, vous êtes toujours connecté. Branché na Panza Sango Congo, babi cité et même ba information solo. Il n'y a pas de bouzo ba ici, vraiment awande Moussala. Tout ça ka Moussala zo monde na. Je suis mon meilleur réalisateur de Paris, vraiment mingolo bizana ngote. Botika malamu. Ciao 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 ciao. Tokos. eloko na koloba edido image film we continue kaka frappe bango na film edido image eloko na osenga yo chikote bango Edino image Panza Sango ya Congo Edino Mage Edino image Panza Sango ya Congo Edino Mage Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image